émission la plus big love. La célébration à la vie, nous sommes en train de faire la boss, na ngai da fumba ma boss na ngai ba ya beti masengu de la projet de la vie na kisina na sombote cameraman Jean Bilo on a fait sous de Miguel Jim de pas là papa secret Miguel Jim a fait sous qui la ngai ji ba mon lokwa na katambola beauté, on devait changer la pessi et beauté musicale. La beauté, la rosa, parce qu'on a eu un passe. Nous avons des solo, si j'ai trouvé la si j'ai mon il y a un mois si on a raté un mal, on va aller à partir de l'homme, on va sauter. Comme ça, on a la ciment. Dans chaque rencontre, il y a un manal pour le second. Le cas de la psychologue. Américain, ça a besoin de me niveau, il n'y a pas si niveau, il y a montre. Alors, on les fait sur le monter comme il est torture. Et on est payé au solo là, vraiment. Quand tu es posé dans le cas où on va la sur la condition. Il y a un beaucoup la deuxième minute, la deuxième minute. Il n'y a jamais beaucoup de problème. Yo n'ai jamais vu ça en caresse. Mais ce que tu me dis de ce couple solo là, pour la carte de foyer, la carte de famille, la carte de couple, maman toujours découvrir tout ça, il va te montrer, on va tata, on va nous tous bazos, ça là, on y a sur azo pour cater. Nous tous on peut y aller, bazos pour y aller, de trouver par deux mois, moi ça sont les lamadés que nous baillons ici, ma réalité sur 4 ans. Pour 4 ans, on vit vraiment. Ce qu'on a montré il y a 4 ans. Basimba haiti na muto basimba chaque jour mais la sima pour faire une minute là juste la rose awa juste boni bien dans le temps on aller on va qui est bon ya mo mwana de depuis ba santa bozo te ya c'est ton dengeni bafi bazolela maman bazolela ninga mwasi zolela mobali ayebisi kaka babima oyo bafandi kaka boye bien mobali mais deuxième mois yango oyo mobali ali kosala ye basala ye rapport mosusu alingaka pase rapport mosusu foka basala na nsima peut-être mobali akonti oyo kota te to akomi pede soki akomi pede est ce que otelela mapenza mwasi kitoko je me présente c'est Gusta la Rose oboyebi na Canada Zone mpona ngai obilomo tozoteya te tonini na santa kutolemba na biso te na oteya oyebi vraiment oyebi mais ozosala pasi mobali yango baza ndako moko ndako moko babalana bandako moko baape na bana ekaka boye ayekaka bangokomi na ndenge asima est-ce que mwasi akovandisa mobali te aexplike abi non chéri nde eza boye vraiment nsima na okoka te parce que nzambe ntango asala eloko yango toyebi ke mwasi na mobali basimbanaka liboso donc mwasi alali afungoli makolo basimbi na libolo eza sans tabou te mais donc eza émission donc wana mesana mpona loba naomi eza place noka mobali abongo nayebi te na okoka te parce que eza na mwasi mosusu ayoka elengi kaka soki baosiba liboso na biso pasi soki oyebisanga ale mobali abike asibaki kaka na nsima sentiment mwasi oyoka obi babota ndenge nini lisusu babota ndenge nini obi eza basiance nayebi te mpona nga bango eleki na ngai mekana nuku bapenga na oyo oloba nsima parce que ça m'étonne elekelinga makasi ça va jusqu'à la rose dans un autre qui va bien dans le bas. Moi, c'est à supporter à dire que c'est ma condition mobile. Mais condition mobile, mais minutes hors pour canalité, on peut capter, sinon on a beaucoup capté. Donc, chaque condition mobile à peine, si quand il a de la maille, il va tout le monde, il y a beaucoup de monde, on va dormir, comme il sort dans mes gommants, on a pas de temps pour dégainer. On peut pas si on a été donc. Pour ça, la bonne niveau, ils arrêtent tout. Mais si on a un maman passe, on va la moto, on va pas la ligne. Tu es si on dit, tout le monde a rabattu, mais là, il faut que les gens soient là. On a la cima.
ezaka faux choix te ndenge yango mona ngai ya faux choix mibali moko miyeba te osala yango msu na sentiment baninga oyebi te mosusu moninga no aza na kotaka basiance ocomprendre osala ngo na nsima baninga lokwa moninga na ye wana abetala lisolo nde eza boyinga kumwasi na ngai na nsima na lisufumi eya place osumbela boeskizenga na terme mpona siliki eya place osumbela eya place moko te oyo kate kokota po oyo okose retrouve mosusu mwasi azali na diare mini ebimi na dimitona ekitoko te ya mambo asala te okosala yango memba lebele te eza place te ke oyo bando osala yango chaque jour sikoyo ezolekelanga nde mobali wana autorise ke asalaki kaka na nsima siko liboso mutu akota te yango omonaka mibali bakabaka basi na bango mobali akabi mpena mwasi mwasi akokende luka ata shida libanda akokende luka shida libanda donc nde eza wana asimba ye liboso parceke mwasi ayoka sentima liboso donc mibali bosala berere wana te bosala berere wana te donc yo deside kaka na nsima mais keba mwasi azalaki na sentima yoka sentima libeli nde baotibaye okabi mwasi mpona ngai vraiment okabi mwasi mwana nayebi ti mpona ngai nongo mobali anakabi mwasi na ye mais sikoyo mwasi nayebi te mwasi akutaka kombo te botalaka ya komama soni non seulement ke mobali azobetaka ye na nsima mais ata caresse apanga donc mobali oya esek efana kusa mobali asimbasimba ye donc mobali osimba ye to oyaka so akosana ya muti aso ye kuni to oyaka mobali amema ye kaka na ndenge liboso mobali rien na ndenge asima kaka mais sikoyo toyebi te bandeko na biso bapede donc mpe basalaka mobali ocompare baninga yo babimaka na baninga na bango mibali na nsima bayokaka ndenge bayemalaka so eske nzoto ya mwasi ne ya mobali ezaka ndenge oyo ekokasi mpo nasalaka mpe émission moko mona pede moko boye nasalaka na émission le roi nasalaka na émission abi esalaka bango elengi eloko mpasi ezalaka te mpo kosala bolingo donc naye bango balingaka bapréféraka balingaka ye mobali na mikomisi mwasi po babeta ye na nsima so ezali eloko mpasi me basala yango mpe baokaka kitoko mais chaque fois moko basala yango kaka na nsima mpokaka na liboso mosusu te mokaka na liboso kaka moko po asima wana chaque fois basala mobali akomi kocompare bongo baninga mibali nase yango teka mobali akoma mpe kaka kobima na bala mibali yango amemeli yango na makambo amemeli yango ntina kasa ndako estce mobali ya bongo mpenza sa mobali oyo alingi mwasi na yo jamais oliki mwasi te wana ekomi kofaire souffrir mwasi parce que babi kosimba na nsima wana ya lifuni eya na baconséquence nango yango mponaka bapede wana mpe basala yango me bayebi riske donc azo riske na liwa moto akoli na mokongo ocomprendre mwasi mpe memelaka biso maladi nyonso babeto na nsima bakota likumu omona mwasi okoma ofungwama liboso ocomprendre elenge ya mwasi ezalaka na liboso yaya elenge ya liboso donc osika yo liboso yaya sentima wana tika yaya mpona komonika legistation akonti yaya donc sentiment wana donc opesa elengi ntango okouche mobali donc liboso sikoyo yo mobali okepesa condition na yo eza ke moye asimba mwasi yango na nsima eza te na liboso te kaka na nsima siko liboso atikeli yango na liseki apesi bambanda mosusu basala bomikosama te mibali nayebi te bomemama mosusu na sentiment te ocomprendre bomemama eya conseil napesi bino bomemama mosusu na sentiment te donc sentiment kaka lokwa camarade mwasi baki na lifini mpesa mambo basiance na ye yo mpe to mwasi na okokaki kontosi baki kaka na nsima oyeba te d'autre part chéri d'autre part ekozala mwasi avandi mpena kote ni moko abandolela obai nango osala yango botuna azolela deja azolela nzambe asali na mabele na ye mabele wana ye mpeso na bosi mobali alingi na ye te mobali akaka baluka asala boye eyama mosusu oya normal te ndeti babiso bakusitala rosa boye na kokote esprit mpena donc nayebi te mwana oluka moto esi banga liboso
obina boma libala po elenge ya liboso eleki mobali oyoka no elenge ya nsima lifuni siko mwasi mwa elenge nini oyoka na overse ndenge nini nayebi te naomi soki mwasi amekaki kovandisa mobali po basi mosusu bazongisa mobali azongisi ye pena apesi ye conseil donc mwasi babilamba mobali na ndenge nyonso azonga moto azonga ye alobi ameki asolina mobali asaleli na mobali bastratégie nyonso oke mobali azwa ye kaka kota ya liboso na mobali anégatif wana ayokanga na se so yango natoni ele matema ote osala ye mobali na yo odécouvrir yango yango apesi punition wana to ndenge mpona mama wana punition ezalaka te ezala likambo ya sentiment ata pesi mwasi punition okompo te ntango boyo moka obi te ezaka ya mai nakota kaka mais sikoyo eza nini oyo mobali nayebi te soki mibali yango mpe bazalaka to kaka ye moko kaka bandi asali mokili na ye ya mibali na mwasi no na ndako me obetaka ye na nsima oyebi eza vraiment pasi eya pasi lomambo bokwa osala yango mpona nini basentiment mpe elekaka te yango omonaka mobali okosalaka mosu na sentiment boyelobi lo moko moregrete omoregrete pourkoi nasala ye moko donc ekomi trop tard eza vraiment kitoko te mobali so oyebi ke olobaka bapede kosala yango na mwasi na ndako te kosala yango bongo te fosala opesa mwasi mo sentiment lo oyo nini alingi kande nalobaka na santa bofo tosala yango na ndenge baprofessionnel tosala yango na ndenge moko batireur de lix quoi mo mwasi asepela quoi mwasi ase retrouve yo mosuku komo osiba mwasi kaka na lifumu mpona ngai conseil na opesa ndeko mwasi wana atrouve solution so mobali akoyi mpona nga atika libala wana nayebi te po totie bala na kati siko mobali asala kuzobana pourkui osala kuzobana mpona nini wana mpona bandeko ya biso ya mibali biso pasi toza bandeko bino bilokana bandeko ya pasi malgré yo botemi na famille mosusu mwana na famille mosusu me yo mwana bandeko yango ya pasi soki oyo asala ndeko na yo bongo estce yo kolingango to bayebi so mwasi bapesi yo punition eloko na yo balokota na libuso ya zolo to na monoko chaque fois mpona obinaka na monoko yo osupporte te mosusu balela tokomporte mokili yango ekoti matata eloko fali kuba mosusu azolela beza mobali 4 mobali asimbaka estebus aozoba nano estce mwasi combien 4 mobali azosimba ote donc oforce complètement mobali aleli mobali azolemba kaka ye moko aluki bato moko basusu yebasala nzabe mobali alingi te tokende to bamama bazomase bamaso ata mobali alingi te siko akontinue kaka kovivre ne mwasi kaka obi non koka te mobali aza champion siko mosusu alelaka na nsima na okoka te mosusu alobaka na okoka te sa kosimba ngai siko tosala ndenge nini mokili yango ekokele ndenge comment baconséquence oso ezoyela mibali yango makambo ozoyela mobali na ekogenese na yo obandaki kosiba basi ebele osibi oyo ekomi sikoyo ndenge olokoko kobeta ba 4 ans na libaka ezotelema lisusu te mpona nini conséquence wana donc yango mona bapapa mosusu bakomobela na baprostate okomona mpona nini baconséquence eyeli mabe moko asala oza jeune garçon omelaki bao bakisi mwa makasi posiba mwasi kaka asafuta ye yo ndete posala ngo na makasi ya nzambe pourkui ye mwasi azoyebi soki no toke batraite okomoboya sikoyo omona teke omitiama na mbeba omilingi te po mwasi anga okima yo surtout mwasi so aza na basentiment nzoto nao mosai nayebisi yo donc mwasi akotalika te kota aoka bilengi mwasi wabina na mitia mosai na se mastika na bandenge nyonso mais nzoka mobali eza important donc na mito mwasi nazobuka ta babete ata ya nsima azwa ata lefisika ta ya nsima moko me mobali ana kapasité wana siko mwasi nini oyo aza ndeko na yo te mwana mama na yo te andima asupporte na bacondition wana non nini abiye est ce que babota deja nayebi te so babota deja mais bongo mpe obota nini eza vraiment pasi eza pasi bandeko nanga mibali tomilinga
tomilinga topesa nos conseils pour changer. C'est pas bien aux hommes si on est dans ciment donc ou bien au comment impuissant il va de télémater moi ça remet aussi masturber on a ninga olopa alors c'est masturber donc à éviter à kende wapi pour remettre chaque misapi mais et kaka eloko ne bata ya lino linyu kotembe nezinga musala roza so ekoziti na kufi na kufi ya tant nous na emo na zaboe sko yebisanga yo likatelo telemate est-ce que na robika ya na robika te tout ça la roboti tout ça la roboti so tout ça la roboti mabe makasi na omi mais oui c'est peu moi si ce qui est afin que ça m'aille yo on va le côté de moi comment ça comment oui ils allaient vraiment bon donc au cabinet il faut que dans autour comme quoi alingala autour de lingala si vous va pas tomber mon na bon vous devez vous chat pas faire na danger danger ma chat pas faire na danger au mo que beta beta bana o anda ko o kipete moi ça comme kanda kana ko beta beta bana donc le look one système mo za na kata ndo yo mo za ko so za la kanda te mo mo na mamu so ko mabe en tout cas papa mo so ka soin ba mama na ndako quand on se rassure un moment là pour moi si nous t'assumons là il faut moi ça qu'on a besoin quand c'est belle après moi la salle où ta où y est où l'inga où c'est où qu'est-ce que on a au moins tu as talent là yo pour le fait de côté quand les pousse la rose au sur le bas que ba papa comme la fatigué pour ni bazo ça ne va pas ça la bonne jeunesse là on a tellement beau fait que phénomène encore avec il y a 17 ans que tu vas na ngai ala mkatongo za tia kwa kulisha savani aza ra 17 rebeta kwa tini siko kwani ma chérie de tinga vraiment mo bazo mena bango wa tongo tika mama zwa kande na amuri mwana ni ngamombali pena donc si ba na ninga normal ko melancoroti donc ndenge babote la ondenza ba pesolo ko force wana ngai mo bala mo nde toyuka so mobali on met dans côté force ça en tout cas on m'a wane simbate donc on mi bebisa yo moko on mi lingate c'est ça to kende wapi letra mama zo ba so abo en tout cas to vivre té mais ça rappelle na basi ni ba ni na on bi moi ole mo so yo ka sentiment mo so yo ka sentiment mo so ganga oui ba te ezala nini o ba mo sa moni kwa okomi kwa Goliath donc oye la vie n'est pour Samson o dévoré dans ma chop puis mal mais puis mo to kendo le ba petite ana on ça le doit embarrasser bandoki nini bandoki ezaki to côté oh donc tala camarade vraiment bien ami ebemba ni ba ina so pas pour photo de camarade papa mi donc je vais azo sula moi son dire asale déchiring déchiring va bon tite mais ndenge azo salela na azo sabe déchiring kwa nini et si beli mabe oh vous la rosa lo bara tout ça la mo bien tout ça la bien la ndenge va tirer de lix la ndenge va professionnel donc bino balanda big love tout ça la mo bien tout ça on a ba norme na on ndenge sengeli lo ne lo za na ndenge na mo et ça fait qu'il y a qui non qui est d'abord c'est moi c'est ça on est la saisonnement on est moi si ils ont raté que pas bon maman ba c'est ça pour à ça la nzoto na ye pour epesa yo bien mais le moment le temps au ça mo funa na bo maye tout ça la ba bo mama o ko mo tika ngani quand maman ne m'a ça rabino toi appelle à moi de la femme la maman de me passer à papa mais ce que yo zo ya ou pakola ozo mela na bo maman tika na ni na nzete tout le monde va me mettre na ba pede ya moi si eka elo mo ni deli là de akataka Samson suki azaka ba stratégie na yo adala FP atane na kosa mama e ba F azaka ba stratégie na yo donc moi ça n'est pas moi si pour la rosa moi ça n'est pas moi si parce que personne n'a trouvé na biso na suka lo moi le moment de conseil na oyo alala atele marate na oyo asima na oyo mila kwa ke kobeta
bango nyonso wana mpena oza baso na bango. Ouais. Na bandini oyo bao bamilamila babiloko batika baomininga te vraimen batela nzoto na yo lobilobi obela prostate te bao bazolinga babeta basi na nsima otika eza bien te mpo mwasi mpe alukaka sentiment mpe liboso mwasi alukaka verse averse na lifumu te eza vraiment bongo conseil na opesa mibali tomiyebaka conscience na biso bomoto esalaka olingaka topesaka basi pasi so omoni ke okomi epuisa mwasi azoluka sunga yo po ayebi ozaka mobali ndi moko alingi kotriche te yo so ozozokoya tike mobali mwasi aoketriche libanda nana mingi oloba te napesi morano bafana la rosa oyo balingaka mama azwaka mingi féroce pena futila de bundes mobali azanga lisumu esika oza nango basalutation mbele napesi bino tu bambote oyo balingaka la rosa mon ami oliche makwaka nyama na morana nabosani te bosi na biso papa dave ozomona na beti masecoach merci vraiment. Voilà, merci na bino nyonso bolandaki biso nalobaki na miso ya obwaka bayeba basolola bien na moi nanga famille na ngai oyo ozosolola bien te libanga eza te nayo mpe omoto okomaka babuso bakokutanaka nde nalobaki bokotuna mundu kwa nyonso bafani nanga nalela bino po oyo nyonso alingaka nga nalingi oyo alingaka nga te nalingi yo te nalingi yo te mpo bakombo na bible deja ekoka estce bakolongola kombo ya ndeti ya totia ndeti kombo ya rite po batia yanga na omi mosala c'est vrai bakolongola te bible deja basalango na ndenge na ngai donc olingi nga nalingi olingi nga te nalingi yo te merci na bino nyonso bolingaka ngai bino nde bolingaka ngai nde nalingi bino mingi nalingi bino vraiment mingi cameraman na biso Jean Milongo nalingi ye vraiment mingi mobala milai kwa nalingi bino mingi bebe nanga Jemai kukumu famille kukumu mobimba papi kukumu joli kukumu nalingi bino mingi kwa nasepelaka na bino nalingaka bino mingi kwa nalingi bino mingi bye bye bye.